bandeko balobaki liboso papa pe alobaki oyo papa na bien meka za papa na nga oyebi ke na défi ete mama mapo vraiment balobi mwana ta keya kei akokosa na ndaka bapapa na mama na esi ata nakendaki me nayebi ke mutolo na nga ezali awa kitambo ezotikala kaka nsima bato mosusu bazoya tanso tobongisa kitambo me ntango mosusu bayebi mpe kitambo malamu te ndenge biso moko toyebi yango me longo nalobi lokola biso toyebaki kitambo ya kala na kitambo ya lelo tocompare yango nalobi kitambo il faut échanger sikoyo kitambo misala ezaka su te na Kinshasa bambongo eza te me naye na baprojet ya kosala bamicrofinancement. C'est-à-dire que maman va tekaka ba mapa, maman va tekaka na wenze, maman va tekaka makala ko luka kosa attaque moko ya micro crédit ko pesa kana ba maman ko bakisa bango ba fond ya capital na bango ko ba meka ko tunaka. Abongo pola mapaka. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, Boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Mama
Mama Yewana, député la mission provinciale, de Kitamo Yeyote. Numéro 13. Numéro 13. Dino. 13. Dino. Okolowana. Frère Koki. Okaina Biro. Talagagara numéro 13. Sylvie Mompata. Moi c'est Wela Yewana. Moi na bisoye. Député na biso ya Kitamo Yeo. Sabino eloko nini auti musika eloko nini aliena ngwa po nini ngo bakata Kitambo moi deux mamans et trois mamans moi petite sœur morobo on atami balé lisusu moi question réponse azala besoin mituna na bino yano na bino ba idée na bino la kata projet na ye o aye na ngona Kitambo ba mama ba bomba kabiso ba mama nde ba mema kabiso biso ba papa to ke na biso mtatira na charge za nani ba mama ba mama Sylvie Pata o azali numéro 13 na commune Kitambo ngala bango toujours Kitambo tanga na zala kota Kitambo na no banga Kitambo to no banga ngoka Kitambo Kitambo zaki commune moko akosaka nango te mais ça tosala analyse Kitambo ezongisi Kitambo ezongisi sima biso nyonso tozalaki touta mbinza tootanga na Kitambo mais kola mine eza Kitambo bauniversité eza Kitambo ebombi makambo ebele tozonga na Kitambo ya kala Kitambo oyo ya kala première commune donc makanisi mpe idée ya ndeko na biso ya na biso mwana biso Sylvie amemeli biso tosala question réponse pona tondimi totemisa ye kotelema en tout cas naza besoin ka mwa eloko moko po epesa mwa sentiment quoi Nzambe tata na tondi yo na kumisi yo zwa nkembo zwa masanzoli po tobongana ntembo bongana masanzoli na ngonga oyo tosangani kati na bisika oyo ekolo tosangani pamba te po totiki bandako na biso totiki misala na biso nyonso toye kosangana awa mpo na likambo moko na likambo toye kosangana nango nkolo yo olongoli mwana na biso mosika kuna na makampagne aye kati na lopango oyo likambo oyo ye ayeli awa kati na bisika oyo masolo nyonso ekoleka awa totiki yango na maboko na yo oyo ezali ke ya desordre ekende mosika ekosalama awa na nguya na yo mpe na kombo ya tata mpe ya mwana mpe bino santo amen. Mapata oye! Maseki Pata oye! Adira émission numéro combien? 13! Émission numéro combien? 13! On va makasi pour la Mapata. Mama, bayaya, baleki, na ba msu ba bote mina sima na yoki ma boma mbote na bino nyonso. Bote vraiment nane sengo omona bino. Vraiment nazaka na mama mingi soki nazoleka likambo. Naleka bananga soki naza na Kinshasa naleka. Ndipo nataka mapango mingi tozali kokota tozosakana nayokaka pasi. Volume. Pe ebele namoni bino awa lisusu nayoki pasi. Donc nalobi nakokanga na linette na nga po bamona maya misu na nga. Amen. Boma naza na sengo mingi.
namoni ba mama Ndeni, namoni ba mama Charlotte, namoni ba mama Limaya, mama namoni na Kivu. Donc namoni bino nyonso. Nzamba pambola bino. Ka ndenge bandeko balobaki liboso papa pe alobaki oyo papa na bino meka papa na nga. Oyebi ke na defie te mama. Vraiment balobi mwana ta keya akokosa ndaka bapapa na mama na esi ata nakendaki me nayebi ke mutolo na nga ezali awa. Vraiment na bolingo ya Nzambe nayebi ke mingi bazomona nga bazomona sacré François, mais François akufa te ata nayebi ke ye moko azalaka koloba papa pepe aza témoin papa azalaka kolela mingi alobi Sylvie na nga oyo ifaki abotama mobali azalaka koloba azali koloba ifaki abotama mobali ake kobotama mwasi mpo na nini me nayebi ke bapapa bazalaka toujours koyebisa ye babi sacré boregetaka te lokwa Sylvie aza mwasi yo pesaka Nzambe merci aza mayele akosala kaka oyo mobali akoki kosala nini kosala. Et puis papa nayebi mbala mingi surtout tant bande kobela mokende so na koti naza na chambre na papa azuba kaka Sylvie oyo nga papa no na salite yo osala nini osala elo nga na tanga na mutu na ngati yango wana. Et puis nayebi ke papa azala na projet belé pour la kitambo azala na projet belé pour la kitambo. Et puis ande koloba mingi ngai na zimbongo na ngai na politique te nalingi politique te po nayebi ntango papa yo atinanga na Belgique nalobaka akomisanga na science politique alobaki te faut ça kaka commerce lokwanga papa yo naza commerçant comme ça yo bongo olanda likolo na ngai momezaki badeba mwa ebele mais pe à son âme oyo ezosalama sikoyo moyen alobaki non papa yo olingaki politique to olingaki commerce mais ndenge mpe kitambo ezokomela esengeli kaka kotia motu kuna po soki otie motu kuna te moyen mpe osunga ezala te. Alors na moke oyo Nzambe apambolanga nakoloba ke Nzambe apesinga quand même ba ouverture ebele naza na ONG na nga mobali nanga paza na fondation na nga tosungaka bato ebele tobimi libanda mingi neti ngawa na ba Congo papa isenga ke o nga na sali te yo osala évidemment misala mingi papa na ba Congo asala kite azali na mwa wanda kuna na ba Congo mais misala ne tata ya bilanga asala kite déjà zo lakisa ke nga na sali yango makambo ebele azalaka na ba ONG te me nga na sala yango bamboka mingi pe papa tambola te nga na komi yango. Alors ya on alobaki lokola ekomi tangu esengeli mutu na mutu azonga epai oyo wapi ya wuta na bandule epai ya mobali na nga bokilo na bino semeki na bino nasali mpe mwa mingi bazali ntango suki kobenga ngai mama yaka totindika okende na pale mozala molobeli so ngai abi te ngai ntango na ngai nani ekoki te na bakongo mpe kuna mama Sylvie yaka ngai abi ntango na ngai nani ekoki te me ntango namoni ke ntango na ngai ekoki malamu nazonga epai wapi babotanga mpo balobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même yango nalobi natie mutu na kitambo natali kitambo nde tozalaki kokola kitambo echangea makambo mingi oyo biso to vivre na kitambo awa eza susu bongo te yango moni slogan nga na tie kitambo changeons maintenant donc to changer sikoyo nga nazo batango biso tozokola bino ba mama boza wana baya boza wana toyebanaki ba mapango toyebanaki ba famille donc eloko donc papa oyo aza na lado 23 aza papa papa oyo aza na lado 37 aza papa mama oyo aza na boma aza mama mais sikoyo bolingo kati ya bagene eza te biso so toyebanaki papa pepa azali awa oyo asimbanga na bateme ya na ye yakamwa si Luisa mama pasa ye nde mutu asimbanga na bateme donc azalaki na bolingo moko mpo na ngai ya naomona kuteko o Sylvie mwana français azakomona kaka Sylvie mwana ye toza ebele même bapapa se kado so naza na Belgique en tout cas ataza na passe na makolo Sylvie omona ayetinga place nazali do bolingo wana ekolaki na biso mais nazomona lelo on dirait bolingo na kitambo eza sute atangai moko des fois nazaka na souci na lobi taka mwa moko on amona katam susu baye ko beta porte pa nanga toye ko tala Sylvie des fois na lobaka bon ba mama o yanga na batato yanga ba moninga tina koli bango bayaka ko luka nga te mais soki to kute na nzela Sylvie o kima biso te na lobaka toujours na ba mama na ba papa mwana ya bino
aza susu mwana ndenge boyebaki na mwana te akomi ba même moi c'est star omoni ba star soko bibi attroupement mais bino boyebiki wana ndeko na bino mwana bino soki boye ko lukanga eke na zali ata basoda baza na porte mais il suffit kana yoka mama kitambo mwana kitambo en tout cas porte na ngeza ka polele vraiment wana ya omoni ke tam susu to mona na kate mais na tie mutu na komi na kitambo ponga na yebi ndenge tokolaki na kitambo na yebi tant tozokola papa bazo eso magasin kitambo ezaki ya biso kitambo mais le magasin kitambo ekoma na ngalema toyebana ka ba famille nga na yebi ti kuna na se nazali na bakama na bana papa Lendi Paul na yebi te soki bazaka kuna bana papa Malita donc toyebana ki biso so ba famille mais lelo est-ce que bolingo wana bano ya biso kitambo to baleki ya kitambo bazana ngo kaka toyebiti. Alors yango ngai na ba projet o nga naza nango ndenge nzamba pesinga mwa occasion ya ko bima nazo mona pende baninga msu bazo bima et puis tozo mona ke ba commune mingi na kitambo eza ko avancer mais kitambo ezo tika kaka sima bato su bazo atanso eto bonsa kitambo mais tam su ba yebi pe kitambo malamu tendenge biso mo to yebi yango mais le nga lobi lokola biso to yeba kitambo ya kala na kitambo alelo to comparer on a lobby kitambo il faut échanger sikoyo alors na ko kende ko lukanga imoko te ya on a ye et pas bilo ba maman nanga ba yaya nanga ba leti nanga même na ba papa nanga na oswana bango soki bino botindi kingai ngana keyu kuna ngana yebi kitambo na makaniso ngana za nango na ba contact ngana zuna na soki ba contact ebele bato ba ngai ba ko sala na ONG nangai na lobi te nga nazo kende pona luka na bima candidat na commune nga na ko préférer oh nous boni ko sala na ONG nga pona eza ngo national eza pona mutu mais vaut mieux boya ko sala ngo na commune oyo ngai na uta na za ba contact na signé ba contrat ba tususu na baki ba forage ba habiter place nous soyo lingi ba tchela au forage to ya ko tchela yo place omoni makambeza malamu te to ya ko samenga bino oliena memango na ONG mapata malamu nazonga na kitambo eska ba mama nanga bazali eska ba papa nanga naza po to yebi ndenge kitambo ezalaka nazomona ba mama kitambo misale ezaka soute na Kishasa ba mbongo ezate mais na yena ba projet ya kosala ba microfinancement. C'est-à-dire ba mama batekaka ba mapa ba mama batekaka na wenze ba mama batekaka makala ko luka kosa ata caisse moko ya micro crédit ko pesa kana ba mama ko bakisa bango ba fond ya capital na bango ko ba meka ko tunaka aboko pola mapata. Kitambo tozala pe oyoka na kolinga kitambo tozala pe ata na pharmacie na biso ya kitambo mpona bakisi mama nyonso boyokaka pharmaceutique na biso ya kitambo mama nyonso ya kitambo mwana nyonso ya kitambo papa nyonso ya kitambo soki aza na ordonnance na ye toluka tobongisa ata balobi ke bakisi wana mpona kozala nango il faut tant $50 mais mama kitambo mwana kitambo nyonso avec $10 $5 azo bakisi ata na hôpital nini oyo na kolinga kosala contrat bamama na nga nyonso ya kitambo oyo baza na problème ba tension ba problème ba sucre po lebike ba sucre ezotungisa tokoluka ndeni ba mama na esengeli tozwaka soin na bango oyo apport namoni ke eloko nakoki kosala na bana kitambo na mekana mpe kokipe soin ya ba mama bakoko tout ça naza mpe na bandeko oyo ba jeune fille oyo baboti malheureusement lem so eza accident mibali basundola bango ba jeune fille koluka mpe kosala centre moko mpona koencadre ba jeune fille wana koluka mpe kotalisa bango ke baza iti na société biso bamama mpe baboti biso na age ya 14 ans
eza bénédiction pe kaka bana baza bénédiction mais siko na moi il faut moi si oza kwa mobali eza te so oboti ovandi kaka na ndako parce que obotaki il faut otelema yo moko po bana kolesa mwana na yo tokoluka ndeni tokoencadre ba jeune fille wana oyo aoza na besoin ayekola mosala maboko tokotonga to nini tokoenregistre bango oyo amoni ke no ye fois ça na e-commerce tokotuna e-commerce nini olingi kosala topesi yo fond ope kotourne tokoyeba ndeni tokolandela yo bozo comprendre hein donc ngai o batekaka bamapa batekaka bamakala tokotala mama oza na saki moko ya makala estce na makala oyo oza kosungama o mama te si faut tobakasa saki moko mibale tokobakisa mama bamoni tatekaka mapa soki amoni ke non natekaka naza na base moko ya lipa mais ezokoka te na badepense oyo naza nango bon mama mpo sa sortir bakisa ata base moko to base mibale mais tobana olandela bino nde tobana kosala bamama oyo basala kwanga oyo susu nekolanga ndeko akokola bai bamama basalaka kwanga oyo nazali kipuka tokoluka ndenge kosala bamama epise mama nyonso eloko nyonso yotekaka mama ya wenze mama nyonso oyo yotekaka oza lese na commerce yosalaka nde esika biso tokoya kosungila nayoki lisusu litambo ekabwana nayoki ke bana ya kote ya camp bayokanaka te na bana kitwadi bana foto oyo bayoka biso tokolaka bongo te biso tokolaka bongo te bajeune garçon nayoki basala ekiri ya bakulu na koto bayokanaka te koto nakolinga nasola na baekiri wana nyonso mibale nakobengisa nasi nasali programme na ngai nakoluka nabenga bachef ya les deux côtés bayebisanga d'abord cause nini bazoyokana te nakoyoka oyo apart oyo apart après nasangisi bango bayebisi nga pourquoi bazoyokana te epuis tokolinga topesa solution na problème epuis fo bayokana basala il faut nabenga na koluka même les deux ekiri wana tolia esika moko na bango tomela mpo bamona ke bolingo ezoli alors lere tozokola ngai nayebi part ya koko mwisani esika tozokeba activité bambunda odin ezobeta bambunda bambata ezobeta tozomona babrisle bapuma noir bazoya kobunda kuna mais lelo bana kitambo baza na place oyo bakendaka kosakana te yango ozomona ke bana mpe bakomi mutu likolo mais tokoluka tobongisa ndenge nini tokolinga tobongisa ndenge nini naolinga tobongisa ndenge nini kitambo ifezala mouvement pourquoi pas tosalaka mpe bacompétition bana gombe mpe baye kobeta championnat moko bietuna moko na bana kitambo fo evivre bato baza na gombe bato baza na makampagne anime te baleki bana kitambo leloko moko eza kaka parceke bango basungamaki mpe na bato nango biso mpe tozongela mabele na biso totalisaka kitambo ezali première commune nayebi ke makambo eza ebele na kati ya kitambo mosusu lokola nazalaka susu na kati te nakenda libala me mutolo na nga ezali yango nakolia yango nakolinga na lisungi ya bino bamama baya baleki bokosangana bokoponana mpo boya koyebisanga makambo mosusu oyo ngai nayebi te parceke ngai moko moye mpe naloba te ata botindiki nga kuna mais soki bino boyebisinga makambo ezoleka na kati te moye nayeba nga nakolinga te nakende kotatone nakolinga mpe naloba makambo oyo ezosala mpona bajeune fille nakolinga mpe bajeune fille ya kitambo bazala mpe représente wana ezali message ya leki na bino mwana na bino koko na bino exaucé ye mpe aza na fondation na ye oyo alingi kotala makambo ya basi bajeune fille oyo balingi kokende classe te to oyo basi yango ti alobaki nanga mama soki okeye mpe bakoko na ngai bayebake ngai mpe na kozala na besoin na bango mais nyonso wana il faut tozala na organisation mpo delege bato na bino oyo tosala bango lokola alors nakolinga mpe nakozala mpe na contact na olinga to instaurer système moko il faut na travailler
na chef de quartier moko atami le chef quartier ya quartier na vice na autre nozala bango na bureau na nga pona kota makambo kitambo quartier moko kitambo feza toyebi ke l'état atia police na partout mais nga olinga ke chaque quartier moko kitambo ezala pe na sécurité nango oyo ngai nazolandela soki lito baza obligé ya kotala quartier moko makambo nini oyo ezotambola na oyo ezotambola te donc nayebi ngai nazolinga ke kobundela kita biso toyebi tant tozotanga na ba Congo des fois soki na nayebi grand Mathieu baya na maniema a chauffeur na biso azala kite na lela ke na musika bango tant bazwa kozwa biso na école soki papa za na moyen te bango bazwa kozwa biso soki mukwana papa za na moyen te to chauffeur za na moyen te papa za ko biso to kota na train soki to koti na train omona bana matete bakiti bana gaz central bakiti biso bana kitambo to nokita ya magasin kitambo mais lelo balobi rai wana esala kasa banda kuna ndako ezali pe loko oyo ngafuna ke loko bunda kuna lesa ok il faut ezonga bon bayebisi ngai wenze batonga bamesa mais mpona nini bamama bazolinga koteka na kati te bayebisi ngai insécurité eza na kati baminda eza te tokoluka kobongisa soki ata électricité moyeda batia ata bapano mpo bozala lese bon balingi bino bozala na kati ya wenze babongisi te bazomona bino na balabala bazokobuka bino babiloko eske eza malamu ngai nakende kobunda na koyebisa bango soki bolingi bamama na ngai bakoko na ngai bateka na wenze condition yango bosala bango na wenze mais soki boboyi lokola bango balingi balabala eke bazomona ke balabala nde ezali bien mpo na bango tobongisela bango esika ya bango balingi bazala na balabala mpo bazala lese déjà salaire eza malamu te bapapa bazosala te misala ezali te mais bataxe wana oyo batieli ebele mosala nango ngai na olinga nayeba bataxe oyo tomoni eza inutile toyebi oyo ekoleka te parce que toza na besoin ke bato nyonso tozala na point d'égalité moto ayi kotika motu na mokili oyo kola vraiment nayebi te na 18h 20h tozalaki na bandako mais lelo tozoba kaka bana bazobeba pourkoi bazobeba nakolinga nayokana tokobongisa na bamama na bachef ya quartier nyonso lupangu moko esika bana ya moins de 18 ans bazali tokoki komona mwana ya moins de 18 ans na balabala soki tomoni mwana ya moins de 18 ans na balabala tokolandela yo mama tokolandela yo papa soki mpe bana mosusu mpe baza na besoin kotanga mais bazoyotanga te tokolandela mpe ngai na kosala mpe na liso na bamama ya quartier na bapapa quartier oyo na koyamba bamama ya quartier oyo leyo bakoya parce que na kolinga te namona na période ya classe bana bazala na libanda ntango bana baza na classe fo toyeba na lupangu wana mpo ani mwana akendaki classe toza capable ya kosala yango soki toyokani biso moko tosali bamutualité na biso ata leta koya kotia biso maboko mais amonake biso moko déjà tokoki kobongisa mboka na biso bien sûr leta fo abimisa parce que ezali babudget oyo bango bavotaka mpona kosunga population kosunga baquartier kosunga bacommune mais sikoyo bambongo bango bavotaka kuna ekendaka nga fo nalandela mais biso moko déjà bana kitambo mama kitambo il faut déjà tozala bolingo na biso boyokani na biso tosala nayebi te soki naza kose faire comprendre makambo ezali ebele mais nayebi mpe nyonso te yango na kolinga bino bamama nde bokoyebisanga mwana leki awa tala biso bomeza ko ntango kokende kuna likambo yango oyo ngai nayebi te bino bobakisi tokobundaka lisuki na nzambe akosunga biso yango nazongeli bino bapapa na ngai bamama na ngai nalobi naza mwana nkolo mpongo afutelaka te eza lokola ata nake libala kuna soki lelo na mobali esimbi te na kozonga wapi mais nazongi na mabele na ngai nazongi mpo batata na ngai bazali bakoko na ngai bazali baya na ngai baleki nazongi na se ya makolo na bino botindikanga mwana bino boyebi ngai nayebi bino oyo baye mpe nsima ntango bakomona ndenge biso bino tokamba oyo aza mwana kolupa mpo bato mosusu bayaka kaka naza mwana kitambo mais soki otuli abeti lota lisolo moko aveni moko ayebi yango te yango wana nayaki vraimen epai na bino nayebi ke bana kitambo oza ebele bamama nde nasoli na papa nakosola groupe par groupe nakosola mpe na bapapa nakosola mpe na bajeune garçon bajeune fille apart naolingake groupe na groupe ezala na badelege nango mpo tosalisa mayele vraimen mingi ya koloba te mpo na lomo eza makasi mpo na libere bino boyaki kala mpo nazalaki nango ya motu oyo akoyebisa bino yango
Maman Noël. Noël Lukao. Ngala lobi boy. Na sepeli mingi. Na mwana na biso Masaki, Sylvie. Mampata. Na ndenge azongeli biso na kitambo. Place ya botama. Amen. En tout cas na sepeli. Po esala kinga susi makasi. Na yoki ke Sylvie asali chaise na ekuna na balabala banana. Na kende kiti na banana na luki na ko mona chaise na e place salaki. To solo la kinga lobi pourquoi pas ayati bipala biso na sekuna. Mais tant na yoka ki ke dobi asalaki en tout cas na zongsa ki merci mille. Lokola ye mwana na ngai. Sala musala na yo. Na sembo. Biso pe to kotia yo kwa. Po yo kende liboso. Po yo robosa na biso te. Po biso toza ba mama na yo. Toza makambo ebele na mitu. Mais bunto ya kosunga biso azate. Mais lokola yo oye kozonga na samba kolo na biso oyo sunga biso en tout cas nzambe abatela yo okende liboso ozonga sima te po topesi yo mokakoso. Oela mwana nga Sylvie ndenge ya ye koto yamba ye totindika yakende liboso azwa mais ntango ya kozwa eza te soki azwi ayebi ke oyo eza mabele na ye oreya tala mabele na ye abalele elongi akomi kotala kote mosusu kote okuta kotala biso ta bosani bato oyo totindikaki ye yango tozoye biso mama ntango yo kokende kuna ozwi ana kitambo tozanga na depo te biloko place kokita eza te biloko chiane lokola tokoma soki na mboka nini pondu place kokitela eza te kwanga cher fu cher biloko makala cher biloko nozo tu cher depo ezalaka tosalela biso depo awa classe ya bana kimbuta kozwelaka biso ba $20 ba $30 tosalaka wapi minerva ya bana cher ba $300 400 oza na bana mitano motoba mibale bakokende classe mine bavai na ndako mbongo eza te yo moto kokende kuna kolobela biso badroit wana nyonso fenokwa classe minerva toza na Congo franc congolais tofutaka na dollar totoka mindele toka nofutaka ba dollar ba $100 il faut tofutaka mbongo ya classe na franc congolais mpo toza bazairwa baklasse baba ezalaka te basi kobengana bana le biso toza kokola bino kokolaki bomonaka lea nini mama mwana binoyebake bafutaka minerva ota yo komonaka bakomunike papa ndakema na pango ekomi na se balabala ekomi likolo fo baya korabotele biso babalabala mai elekaka nyonso efungana baterasi ya kinene po tozala na kimia mama eloko nasengi oka yango wana maboko sala ndenge baninga mosusu mpe basali ata oyo baninga mosusu basali te biso na kitamo tozala ta bato ya lepremiere kosala eloko wana po baninga batriche biso Aingolo ba mwelo mo muke bango ba bayakuza bino nde bayaka kwa baseria babinge makala lelo moni kitambo utikaka na mitu election ya wote waneta biso bana biso bazona ba mettre esa biso mwa passe ko baleki bana biso ya pia atuka kitambo eza kubina donc voir même bana biso basi oyo moyeba kotataka esa ofulu na conflit na kitambo na ndenge mo donc pas moyen mais biso ba mettre kitambo kotataka ba mettre na biso bana na mettre ça là donc tout en capacité de vous sangisa bana na nyonso ya kutanisa bango possibilité moi soutien pour que tout ça moi possibilité au monde ça bango pour vendre bango tout de tout le monde appelle roi ya na biso pe ya civil awa to me reposer pe moi kana pe me tela biso pe côté point po na tout que ta passer to landelango et là on peut donc ça sous qui couvre mais il sous manque d'occupation donc il y a autre linga ke ba jeune garçon ba ça ma intégrer na ba société musala réalité que pour na ye amen c'est mec qui na bino ya ça la fondation à côté ça ba na ba société après ça tient pour na Congo fiti wa za ba na ba ki razu pourquoi pas donc on sera bon ya bino pour déléguer pour la programme to soit là to ça va dire oh est-ce que ba porte na ba salle de la centre de formation pour ceux qui nous passent formation a ça sur les minutes oh linga tanga so atanga ça sur les na te et puis to luka ba confiance sur ta pose en occupation et puis vous abato pour créer une activité belé au monde de choses sportifs ceux qui vous chaque dimanche bien chaque mois vous attendez des activités par mois
baconflit mpe continue parce que bokutanaka bosakanaka donc yo sikoyo luka na baninga no ndenge boyokana bobongisana nga na koswana bino mpe nanga nayamba bino tosola nsala Restaurant l'Orangerie. Les restaurants l'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala, soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa, Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant l'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Semaï.